Bonjour, bonsoir, ça dépend de El Bolanda biso na Elengia Congo TV Yabino T10 na Patrick Masidi Sidile. Mwana maya. Merci Nabino Baïbolingara Sam Microbe TV, Baïbolingara Team TV à Bossani. À Bossani le numéro, mais bon. Voilà, tous les Bino na 15 minutes pour T10 et Patrick Masidi. Bienvenue Nabino. Merci Bandegogna sur Bolanda biso webike, on peut service ça fait un peu longtemps. Désolé vraiment par rapport à temps, nous sommes en Europe, nous sommes à Poto. La réalité c'est que surtout mingi majorité. Si on a palmarès, mingi en Europe. En Europe, réalité à Mboka, réalité à continent la biso, réalité à surtout au la binoté. Merci de vous sur la solo, on a l'actualité, on a surtout les principales. J'espère que sur la Maramotali, Kofi Olomide par rapport à l'émission. Ma émission ça précédente on surtout auto ça les récents auto ça là to sur la paix pour la négociation à Kanda par rapport à ndenge arrestation na ndenge lelo aza se trouver na prison. Voilà te dis omoni mboka na biso zamboka moya ko bang sa biso to za libanda bang sa vraiment les autres ça se fait pas si biso to kene na kin pour ça bande on a biso ka obasala kuna moi mabe to meka un peu ko solo la ndenge auto loba to za vraiment ba sujet. Deux sujets, on a vraiment tout autour de nous. Pour ça, l'actualité. Merci à vous assister à la matin. Ça, microbe va perdre papa. Voilà, c'est pourquoi c'est ça la raison que Tokata, on a perdu papa. On a perdu assister Tonton Gémeaux, on a perdu théâtre. Grand garçon à Paris, on a perdu Givenchy, on a perdu Aris, Kazadi, on a perdu théâtre. Manamana, Cédric Mana. Député, bateau assistant vraiment, va assister à la matin. Voilà, te dis, tu remets Kapenza, ensemble bon. Merci, Ngapé, on peut se battre surtout au Landarangai, au Péala Narabi, Sonio surtout, Namoni, Venanga mettre le Niek à Reims, parce que c'est un peu sur Ali, Namoni Batunio surtout, Venabisopé. Au hasard au niveau de la Belgique, c'est qui encore le nom, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Ali Djabi, na kati ya Bruxelles wala Ali Djabi, babi restaurant Afro, oui c'est ça Afro. Afro donc Ali Djabi, na moni pe chapeau l'artiste, tozo na kati ya Bruxelles wana, na moni pe masana ngai nini Michel Mukokole, na moni pe Edi Mukokole. J'espère que nous avons déjà à partir de mercredi tous en Mboka. Mais quand on a sujet parce que on a 15 minutes quand nous sommes tout mais sur la par rapport à Nenge mambozo la minute on a émission au mon pour ça qui tout me concerne on analyse par rapport à Nenge azo kende mikolo na bana wenge. Na Nenge azo kende mikolo na wera. Parce que totalement émission mi balé les qui. Oh deuxième émission tout le monde qui mon pas Nenge o kende le wera. Nenge o solango na Nenge ndule. Karaté éclaté. Un solo l'amable. Ne va Karaté est au bébé. Voilà, te dis, on Kofolo Mide photo et bailo mort. Kofolo Mide l'ingara actualité. Kofolo Mide, à sa fille moi comprendre la presse. À comprendre la presse, il y a réseaux sociaux. À comprendre la presse en ligne. À comprendre la presse, il y a la chaîne nationaux. À comprendre. Et Kofolo Mide à l'ingara comme on est cette RT. Donc, il faut le médaille à la TV que les gens ont tiré Moutoubo, oh, il peut en actualité. À quoi tirer n'importe qui. Comment dirais-je, Kofi Olomide a tiré Marai. A tiré été. A tiré été. Pourquoi? Parce que Kofi Olomide a apporté les rien. Mouta l'actualité Mikolo, les Awera. Wera, Ferré, Fali. Est-ce que Patrick Masidi, est-ce que l'autre est-ce que ça peut importer le na valeur à Kofi, na ndenge ba petit ne balinga moi azonga na ligne, azonga pena nzela, est-ce que c'est important le a kende na ba émission au sala na par rapport bon. Tout ça congolais. To yebi ndenge kendara, na ndenge suka. Est-ce que c'est important? Et on la bongo. Voilà une très belle question T10 Molobeli. Ngana lobelo vraiment bravo. Au moni Kofi Olomide totoloba na bae o batanga ba oloba ke Kofi Olomide aza référence à musique congolaise. Mais na bae o pe ba resonaka lokola batu nyonso. Ba oloba pe Kofi Olomide eza vie na ye. Vie ya Kofi Olomide eza moko. Vie ya Olomide a lokola Bekatef. Bekatef facile à ate.
atelier no ba mapa tout mais faut ba ke Bekatef ça quoi alors quoi Bekatef fiango atelier no ba mapa tout mais Bekatef fataka ko référence à Congo ko folo mida mitika la na po wana aux la référence à Congo na buzoba tout comme na bien côté intelligence au tcha ko folo mida côté buzoba po tcha ko folo mida mais et au ça la moi ka moi mabia OK non moi bon et ça moi mabe ko toucher wenge et puis koyoka ba discours au ko folo mida lobby par rapport à concerné on a habité sur YOP aux ana maloba pas lobby là voilà donc koyoka ko folo mida par rapport à makambo wana nyo sur discours wana na bomoto na biso to mona ngofo mais na kata communication ko folo mida azaka na bato tirer wana ko folo mida ko tirer sur ya josarte pour ya josarte na télévision mona na te siko ngana nazoloba umete na kende nango bon parce que ozomona ke lelo so musique ebeta te parce que ba osangana te na maloba ne o lelo zo na ngaiza passe lelo ba misi ba sangana to pesa exemple mo ndenge aotoloba na ke par rapport ndeti ya wera yo mona musique nini ba bien que ça sent bon akoza azani na raison mais toute vérité n'est pas bonne à dire voilà azani akoza ni na raison est-ce que musique mo mona ba senga visa ya 105 quelques personnes on m'a dit ko blessé pe de la forêt place si a blessé qui déjà ana choc ceux qui to landeli be mission au vient biso tu ko sala sikoyo a touché ka wera te a touché wenge état d'esprit ya ba kinois surtout qui au delà état d'esprit ba kinois ne ba kinois ba sola ka état d'esprit wenge pour tous les kinois on m'a ta zonga ko yemo ka lobi wana ni 12 boloba c'est-à-dire ayaki nango déjà be élément tout temps ayaki nango ko folo mida beta d'azarte ayaki nango calcula de bana wenga ebike wenge déjà yaka matanga nete azade na moi tima wana asa nango déjà na esprit na ye le temps aoya pena fois tirer bino tout po ayebisa bino ke pa na ye o mota apprécier que lo moko lobike wenge bakutanga wenge écoutaye c'est vrai mais wenge écoute la tête wenge bima liboso na ye ya on avait écouté quartier la tête et bima liboso na ye parce que ba couter na place on ninga na wenge écouter na place soto lobike wenge écouter ya lobake na monde musical ko koma peut-être akomaka ba banzembo déjà sala derrière moi ba succès avant wenge mais wenge bima liboso na ye ko fa beta d'azarte mais et ça ka moi pas c'est ça nini pas c'est ça que ba pecho yo soutenir ka za lokwa mutu mo soutenir na mpiaka lelo komi nango ko mo rappeler ba nini c'est ko soutenir ka bien azo le la ko tunenga soutenir wera que c'est ko soutenir ka été c'est ko sala ngo ke au défi ça qui est pour le besoin iselo 2 ans le ba so la raté mais eza bongo musique na bango ne ba mo ba créer ngo ba loba que musique polémique wana ezala bongo OK état d'esprit na bango ezala bongo soki opesinga chance nga pe na opeso chance non plus donc nenge ya kenda nango déjà ne ba kenda déjà mena wera pe a ressentir ka kaza redevable par rapport ya ba dire tout par rapport ya réalité mais ça te que yenda ba no zonga a rappeler ah ouais so ko mo rappeler mutu se ko kabela ke to donc c'est-à-dire au défi ça un jour a zonga c'est là mabeka ezo bimande wana donc ya ba dire na ya beti wenge pena de gauche droite a bete bango azongisi wango balusi bango na ebite bon na ebite wenge ngopela iso ela rappel boso ela iso mwelo mo ya liboso bete mi bale yate na beke ba kepe na deuxième bongo deuxième mission koti wenge ba ninga calme te beta vie car so tali wenge lelo musique etikala ya bana wenge na quartier la terre même so totali sur le plan jeunesse au monde la guerre comment bunda malelo et comment ya fali na ferre déjà ka wenge quartier la terre et kofolo mide loko la zalaka kofi alatisko po wana ya bana ya quartier la terre ngande papa na bango na bota bango boto bunda pe na ba parents na bango état d'esprit ngwana ka ne ba lobela mais ngade tingana ko loba mais za lelo totaka émission bande ko be pe baloba ngo émission be totala rapé ba to mingi na musique na biso mutoko tsila ta musu yaya na bango na minute eza kofi oza active ya kofi mais façon au monde ndenga se comporter na eza pas lelo ta musu baleki ba pembeni na ngana ko loba bongo eza moi passe parce que ba biloko ya zo beta wana ozo comprendre na limite bana na baleki wana lelo ba su baleki te ba comme ba koli en plus ba age pusani misi bana ba olinga ba biloko wana te tant to olinga musique ya Congo ba to sanga na ba vanda ba dire bongo to olinga za na kata musique te mais tant eza na kata musique et ça la ki ba na ka okabona mutu to za na kwena ye lelo ba combattre ba ombuye bango il fallait ba sanga mais na malobo mo yokete na ya wana ebi na malobo tant so abi mise za passe lo ba tant ba sanga to tangi na émission to koleka et ba ndeko na biso Mathieu Bonche
na ndeko mosusu asa na club wa na mosala kombo na basolai makambo wana basolai makambo wana batunaki ba question par rapport à ndeni boko vanda po bosangana ke kosimba te na nini parce que mutu aza na coin na ye ozonga point et non difficile pour ngona bavanda na ba dire bongo ezozongisa bango isu musika bakuta baba basola na lo musu ya ko sola par rapport na pesa na yo point de vue na o soli par rapport à ba combattant à défier ba combattant ngana ko sa ote biso na kati ba mboko biso sa ba biso ba combattant sa ba biso ba combattant baza force moko ndenge vie na ngai nani ba république ndenge vie na ngai babelo ba ndenge vie na ngai bokechwa ya mbolo ba créer ko moi dragon mo aza na plusieurs têtes ba ko su ko gérer ngote ko défier bango bongo eza facilité parce que vient na biso père mon pao yé moi za na bango belé ana kati mboko na France autant sous ba charger o esti le continent recharger ko ba dire bongo na bande ko no ba combattant à que plus loin ko ba que plus de 80 c'est combien de 80 000 abonnés 5 000 o ba kufa wana moni bango te atuni ba journaliste est ce moment 80 000 5 000 ba mort OK biso nyonso toyebi na Congo bato bakufa bato bakufaka koloba badira bongo ata bato oyo baye na posa ntango so miziki ezonga na kwe moko boye soki akufisa ata ndeko soki ayeki parole wana edérangeomoni Koffi Olomide ndeka na to aloba tout à l'heure abeta d'hasard te Koffi Olomide aza motu moko boye aza mieux informé ya kolanda te Koffi Olomide azalaka motu moko aza toujours à la page soit il y a des cas par rapport à ma propos par rapport à propos à tenir na ba combattant soit il y a des cas soit Koffi Olomide ebike arène ebeta maté ebike arène ebeta maté a créer une actualité que Koffi déjà ba défier ba combattant yango sali OK arène ebeta maté ayebi poto lobake RFI et lobelaki makambo o esalaki que ba concert tout ezana mikolo e ba lobeta te par rapport à la mairie à Paris ba des autres bango ba sala awa o bango ba kometa awa na concert ya Fally Ipupa et ba combattant na biso ba c'est ça te ba komela ka ba maire le maire ba monsieur le maire na biso ba courrier tout le temps que so botiki bango awa ba beta to bano subir ka ba même effet o ezalaki na concert ya Fally d'où bango moko pe awa na France bazana ba élection ba sala ba propagande ba tapena ba problème o eza ya France ya bango moko d'où et ça là que France est libéré dans nous pour l'instant que ba concert ba ndobeta et qu'on fait jouer nango qu'on fait jouer na katsuana na katsuana ayebi que nga ba opesa nga tonte ke na beta yango fona ba no créer déjà ba situation en situation na makambo pour qu'on fito ba que qu'on fasse mutu moko boye ce qui ayebi a devant sa actualité au lieu bino bo kanye na actualité ya devancer bino na actualité wana voilà te dis d'habiter so yo po zala na moi analyse au ça par rapport ya actualité oyo Koffi Olomide pe oyo ya arena na yona bon arena na yona eza facilité pour le conseil na betama mais fallait ayer Koffi bien sur mon parle bien obetango a défier bango za programme te donc voilà ce que comme ko engagé na ba combattant défier déjà combattant ça défier kolo et défier peuple ça peuple parce que ndeko na biso na pe asenga ike non soki façon que za ba luka neli ba me ko vanda ba me ko solo ngo ba ngo po conseil ko beta nenga bien ozona mais tant ko défier bango bongo eza de bien te tout ça moi par exemple quoi il y a JB Piana JB na mo maturité au lobela mo makambo JB na makambo akota te JB na makambo vanda te aoyete na makambo o mususu ezalaka que même so ebino que moi so na za mabe lokolo za intérêt mo sur yo sani o s'incliner o luka toujours oyeba que oyo aza moi si fona za na ba stratégie de communication ni na se communiquer na le Koffi Olomide désolé mais a perdu qui moi pédale a perdu pédale moi pédale a lobby o akoko loba benga na songo toujours il y a des cas soit Koffi Olomide ayebi qui concerne les salati bon c'est tout maintenant le nepé il c'est bon père soit Koffi Olomide ayebi que concerne wana et robeta manango lisusu te yango créer une situation mais te disent et aux ala moi bras de fer les amakasi ceux qui Koffi Olomide beti to lo ba gloire à Dieu pour biso so musala na biso esenga biso ba actualité toi la besoin de les onga mais na ba propos oyo ya lo ba no tenir oyo c'est comme si mon pesa comme luka lisusu abebi c'est la même si ya beti
abetité donc bato musume ba tika na sima ba beta pe ka li souté non plus pesa moto donc tokota servir vraiment on a son na suka parce que biso zo ka 15 minutes na ebité to so la mambo etali ndeko na biso l'été ya kanda l'été ya kanda bakangaki ye par rapport au conseil ebetaki et ya fali si lelo to beta we azala makala na ebité ba sans voix bato bakotelaka ba peuple na okaki maman Olive asala moi association moko asala moi ONG moko ya avocat pour na kobundela bato ye nyoso boa kaka maman Olive siko maman Olive aza wapi maman Olive zero yo pesa avino maman Olive na minito aza wapi l'été ya kanda na minito zo piriger kana prison aka na prison zo piriger parce que eza na mutu moko ndeko na biso sangola ba pomba parce que na ta émission ana déclaré ba droit na afinga ki mutu te Congo ezala buso ba fort Congo eza pas si fort na ebite ndeko na biso ata ye monde ko ana ya likonzi Congo ezala ba problème moko sérieux est ndeko na ngana mo pas afingi te a déclaré ba droit na ndeba tindira ye boye bon lelo ba komo na ta vidéo mo kasala ina ndeko na biso ya Jekoko que non ya dans la programme te il faut atika ka futa ba mande on a yoki ba mande on soki ya 5000 dollars mutu lokwa lité ya kanda to so ana bien 5000 wa ko futa wana ko zongo wapi ako zongo wapi mutu lokwa lité ya kanda to za la pe mo na souci ya batu to za mo na souci ya batu ba ndeko na biso ba likonzi ndeko na biso chef soki ya likonzi to za mo na souci ya batu parce ba congolais bino bo mo na ngote ndeko azosala copine aza ne comédien eza comédie oyo banda kosala c'est la comédie okobenga mpe ndeko wana mpe na ndenga ya mopanzi obendi ye kaka ata litoi atake leki na yo obendi ye kaka litoi kosala subongo te koloba subongo te basalaki oni boyeboye ese ndenge aza wana ya kozanga ata mwa moke mwa apesaka batonga ata lite ya kanda na biloko nekataki baketa oswanie mwa ndenge azokaki wana mutu bazotindike na podium soki ya 3 mètres ye moko otuna est na se kuna batilaki éponge ou bien ezalaki piscine même si mutu akoloba mabe mais sauf que total d'abord fait sujet za nini euti wapi makambo euti wapi po ekoma azalaki abundi mwana bato abundaka alobelaka nani Fally Ipupa alobelaka Fally mutu abenge na podium mata Fally. Bon, et comment il n'y a pas Fally et comment la sécurité. Ce qui veut dire que sécurité, il y a les conseillers et comprenant ma cambo ça la tête au bon à sa fille tu es bien à Paris. Ah ouais. Tu es bien à Paris à Salama Mounaya à la proche à Kofolo Mide Bakabwana Kofolo Mide et Kofolo Mide il reste toujours reconnaissant dans ma cambo ya salé là et pour la mission Kofolo Mide reconnaître qu'il y toujours. Mais ça passe. Ce qui pouvoir na biso ezo traiter kaka ba faible. La faible. Donc ce que ça ka ne lo côté ano salaka ne lo côté wana. Botala na nous moi fait kotindika mutu na podium à 3 mètres. Papa to ebinde ba tala podium faut za likolo ko mona. Na ndenge bete na ndenge ndeko na biso na player na podium na bato ba ebilité ya kanate. To sola bien. Te papa glité kana mutu aboye so azate eza biso ndeto leka la télévision be mutu aboye susa za la radio comment mutu ko tala ba porte to ko tala banda na bango sa porte to si le jour bakanga keto ba isanga ke makala ko ima fort o kana posa Congo ezo sila openda o ya Congo eza biso sila yo Congo eza biso comment mutu mo lokola ye mutu aza na mbongo ye mutu aza fort il faut kaka ye mutu ana raison surtout na Congo mabe mo ezala na Congo na ye bakate tilelo soki mutu ake funda liboso kaye kana mutabani na raison mutu ya liboso na nini ye na raison ezate so mutu ye sima ndako mina raison ti o ya liboso c'est un exemple moko soki le lité ya kanda akenda ki le mutu akende ko porter plainte avant que ba menacer ba koise ba zongisa mais ngaka ngabubulu tengala ka ke ba bengana ka beda show so pa beda show akenda funda est-ce que benga ka beda show na condition ba ko ngeli ne comment vous tapez ça exemple soki ezaki na place ezaki sai banga kanga sai ngaka na e papa to bango batala faible to sala ka boye to sala makambo droit ezali et droit wana balobi tolérance zéro ndé dans yoka ezo kende na République démocratique faut vraiment mona na biso bato to zana le côté mona biso to zana le côté ndé la sa bato ke loeza loezali
soit bazana eloko te bazo gagner bato bazana eloko ndela kisaka lo eza si dile to mina suka ba to comme na suka émission na biso vraiment to pesi mbote na ba o balingaka biso na pesi mbote na Tom Silimière elbito coiffure na pesi Tom Silimière Alain Salambi bon retour à Rémin Salambi Rémin voix Maringelesi Charline Samba vena ngai jango mongolo fong na pesi bambote to disi to zongela musana biso musale za beso na biso et si to zongi Patrick Massé décide la salutation na ngape na Tom Silimière namoni na zongi si souvient na ngai maître Léo Nieka na kati ya Reims yondo zo contrôler mboka na balinga te na Belgique kuna on est ensemble Ali Djabi tozo koma déjà na mboka na on est ensemble samedi déjà mercredi si je me trompe pas toza na kati ya Belgique batu nyonso tout balanda biso toza na kati ya Belgique toza na kati ya Anvers na fête moko ba bengisi biso kuna na Anvers j'espère obenga ba émission yali to ça émission ebele to ça kuna obenga biso et ça biso bien ba numéro za na ngwana ya mingi oloba te yaika kino to zaki tant ebele to wana mona te hein bokoma to yo sola 15 minutes pour Teddy's et Patrick Massid on est ensemble 10 fois puissance à Saint-Brieuc voilà tranquille merci Nabino toujours sans microbe TV merci.